Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala yelo ratarate ya on a bien yo Jima mokende umela bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimi Kendi Umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon week-end na ba Kinois nyonso peu bienvenue na numéro ya sika ya magazine le bela kabino ba réalité ya vie ya Kinshasa KN. Honorable Toussaint Alonga sali mention contre les batailles politiques nyonso au bazali na deux nationalités étant donné que nationalité congolaise une et exclusive asengi ba bengana ba étranger nyonso au bazana ba institution ya mboka na biso. Mais il faut pas tout ça, comment un étranger, bien ça, double nationalité, a un poste au gouvernement. Non. Et ça normal. Donc il faut pas respecter la loi. Puisque bon, moi, il y a 100% congolais, a déjà un souci à Congo. Tous les Congolais, Congolais, à double nationalité, on est tantôt plutôt. On peut appuyer, on est bien. Comment vous avez double nationalité? Oya osala na mboka na biso ezala te. Kendo sala na place oyo lukai nationalité. Biso bana mboka to tikala bana mboka to sala misala. Ok comme bien, faut mutana za na sentiment attend que mukolo mboka ngo. A ça na ba capacité o a lukake mboka na ezala bien, a tonga na mboka wana a osala mambo bele. Soka za na double nationalité. Et surtout soka botama na mama wana za mutamboka mususu. Automatiquement besoin na yeko sala na mboka wana. Alors c'est pour cela que au Congo, la plupart des gens dirigés, ils ont tendance à la double nationalité. Ils ont créé ce problème. Mouvement populaire de la révolution un peu fait privé. O Ekumba Makanambia Kasimo Timba va commémorer 86 ans l'anniversaire ya Maréchal Mobutu. Na époque ya Zaïre ezalaki bongo journée de Dieu na jeunesse. Yango wana mokolo ya le 14 octobre 2016 na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala. Le président national y a un peu fait privé Simon Timba. À ce moment-là, qui n'a jeunesse y a parti sur journée wana. J'ai répondu à notre invitation. Elle est fait de partager, de souvenir la naissance de notre fondateur, de notre initiateur, de Marcel Mobutu. Pour ça, je vous dis merci. Car en effet, le 14 octobre 1930, il y a aujourd'hui 86 ans, naissait Ali Sala, dans l'actuelle province de la Mongala. Pourtant des parents originaires du sud du Bangui, fait le maréchal Mobutu. Il a par la suite passé sa jeunesse en Bandaka. Sa vie mature et professionnelle à Kinshasa, après avoir transité par Kananga, dans l'actuelle province du Kassai central, où il a suivi la formation militaire à l'école centrale de Luabour, aujourd'hui EFO. Devenu chef de l'État et président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, le maréchal Mobutu s'est aperçu que la jeunesse est l'élément adaptatif et transformateur efficient de la société. Et en vertu de cette prédisposition, il va dédier son jour d'anniversaire à la jeunesse. A Brossakupé à l'occasion et actualité à Makambo Etali, élection présidentielle Namboka, Simon Timba à Lobakiboy. Cependant, face à ce prochain changement sociétal, déduit de la Constitution, la classe politique, segment de la société qui a pourtant qualité de conduire suivant les prescrits de la Constitution la gestion de l'État, adopte un comportement des plus troublants. En effet,
alors qu'ensemble, elles croient et entendent respecter scrupuleusement la dite constitution, isoler une fraction de cet ensemble, cependant, et très curieusement, pose des actes qui manifestement violent et donc rejettent cette loi mère. Et ce, en soutenant l'organisation d'une transition de 3 ans, pourtant non prévue par la Constitution. En s'organisant qu'il soit désigné Premier ministre sorti de l'opposition politique, choix non prévu par la Constitution. Que les résolutions du dialogue soient opposables à tous, alors que non prévues par la Constitution, d'autant que le dialogue organisé n'est ni un parlement, ni une constituante. Donc, faute de disposer de la légitimité nécessaire, elle ne peut régir l'organisation et le fonctionnement de l'État. Deux motions du gouvernement pour ça. Donc, Bissot soit le 19, le 20, le président Sénat a du pouvoir et il a 3 mois pour faire l'élection. Donc, pour le respect de la Constitution. Il faut koyeba que un PR fait privé à président Timba Ezabongo, parti membre de l'opposition républicaine Oyo, autorité morale Ezabongo Léon Kengo Wadon. Kinshasa et l'équipe partout. Parents okendaka kotika mwana na yo yo moko na classe pe yo moko muto okendaka kozwa ye mais arrivé ke akomi na zemi okosuspecte nani pe réaction na yo kozala nini. Bazaka na habitude à okende kotika pe kozwa bana na bango na classe. Une fois, on se rendre compte que moi na okende kotika na classe aza na zemi. Réaction na yo kozala nini? Boyoka ndenge ba parents balobi na micro ya KNB. Ka moi mitungisama mingi po mutu kenda kotika yo zoke kozwa ye donc et ça ka passe. Po kama mutu kenda kotika mwana zoke kozwa ye ndeni mwana komi na zemi. Ya bana classe to ya messier donc epesa yo kaka émotion peut passer. Moi, en tant que na classe, je préparé à venir. Bon, subitement comme ça, moi, comme Nazim. D'abord, nani auteur, il y a Zemi, il faut qu'on le caille, tout ça. Pour nous, moi, na responsabilité, na supporter Zemi. Les bosso vraiment réaction na les bosso, na aucun moi, na comme ma casse. Pour moi, la jacana, donc à chaque temps. Na kina kotika et puis na zuye donc ele kina la mona comme c'est étrange non ça na bomete tant kaza mwana na kotuna na vandisier na tunie na solina yi mama zimo zuwapi ubalango nani c'est ça Théoki ndenge ba parents ba émettre ba point de vue na bango donc balobi ko kamusa bango pe ko sala pasi mais et ko tinda bango te ba boma mwana po eza makambo yaka Kinshasa et l'équipe partout. Tosololi na ba maman ba ebisa biso ndenge nini ba entretenir ka ba torchon pe ba serviette na bango bola na micro ya KNB. Kinshasa l'équipe partout magazine Nabino toye a na commune à Kinshasa pour retourner à maman ba ebisa biso différence ni les entre serviette na torchon et puis ba rôle ni ne jouaka serviette ba la rangoni torchon ba la rangoni donc ba utilité na ngo maman ba expliquer biso to kutana ba maman bo to kutana juste après torchon eza pour na kopangusa ndaku opanguseli avant opangusa na ndaku faut ko rensango na kata mai na cantine aussi ici au torchonné aussi so rensango lisusu otandango tena moi torchon pen serviette pesa ndenge moko tango ronika basani no faut konika nanu serviette na yo serviette opangusela ba verre ezali opangusela basani pezali yo ko simbela banzungu na moto ezali ezate ko oza tricot so pantala papa o de pensanda ko potondeli pas nini auto potondeli to somba na sandu o sombi ta tricot ya no ba 100 francs ya no ba 200 francs o sombi to option na yo pa usinda aussi so sukoli tali serviette kwezala la mapa pensa maboko na ko benda ngata tricot na ndebolobi ya ballon na pensa maboko za patete torchon eza pona ko pangusela ndako serviette eza pona opangusela basani serviette nous toko utiliser na moment o batie biloko na mesa et c'est trop pona ko servir bato esengi ko pangusa basani wana ozolingo servir na bato
yango il faut la serviette. Serviette okopangisela yango basani ya mbele, okoki mpe kopangisela yango bavere so bapaya baya kotala yo avant oservir bango ozwi sani ya mbele na oyo osuye yango na serviette na yo, ozwi mpe vere na yo osuye yango opresente na bapaya. Torchon eza mpona koesuye ndako. Torchon eza te okende koesuye yango biloko ya ndako ou bien eza bakiti ou bien mesa te. Torchon ezali avant osalela yango ozwi torchon na yo oke na pompe na robinet orince yango très propre, otie yango na cantine oyo bakantine ya mike ya noir oyo tosombaka mpona kosalela na ndako oye nango torchonne ndako na différence yango wana. boyoki nde bamama bapesi baexplication na bango torchon eza mpona koentretenir nde bakopangusa ndako epuis serviette eza mpona kokitisela banzungu nde bamama bango mo balobi epuis mosusu koutilize soki oyambi bapaya to bozolia na mesa mpona kopangusa basani epuis soki bosusu kolia kopangusa maboko me ya malamu eza ke bamama mingi bayebaka koprendre soin ya babiloko wana te. Kinshasa eleki partout. Jamais rata rubrique na bino ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KN. Écoutez, envoie selfie. Écoutez, sur la photo. Tout c'est comme ok. Buka kingo. Écoutez. Envoie selfie. Écoutez. Sur la photo. Tout c'est comme ok. Buka kingo. Écoutez. Envoie selfie. Écoutez. Sur la photo. Tout c'est comme ok. Buka kingo. Écoutez. Envoie selfie. Écoutez. Sur la photo. Tout c'est comme ok. Buka kingo. Écoutez. Envoie selfie. Écoutez. Sur la photo. Jeune fille mobile azolinga yo abala yo mais mobile wana azali maître citoyen ya école primaire. Réaction na yo kozala nini? Enseignement est un métier noble dans le monde, mais tu constates que la ville à Kinshasa, les arrangements ont valeur de tout les arrangements négligés. Mais le coup, les hommes sont là, le coup, il y a un autre raisonné que ce soit une jeune fille, bah, bisabiso, le lot qui citoyen, tout mais c'est à l'ingio. Est-ce qu'on dit mato ou kobo? Il y a beaucoup quand on est jeune fille, bah, le bien micro ya KNB. Merci to enseignant. Ezali na cadre ya kimobali ndenge azali mobali. Parmi ba jeunes garçons ba koma ba ventrier bakoma koscroquer basi ebele donc aokosa yo soit kenga naza boye parce que yo olinga ye yango tomona parce que bafille mosusu ebele bakoma kotula bakoma okutana bachoc ebele parce que tozoyeba ndenge otambola asalaka te baofutaka bango non bien te en plus makambo na bango ezalaka kitoko te donc makambo malonga na kati ya nini ezalaka te nondima te naolinga ye te parce que bafutaka bango bien te salaire à $50 à beaucoup la rendre dans l'ingate salaire na bango ndeza mbutu ouais na bino honte même monsieur vraiment te pardon monsieur te bon ba servir biso to mona ba député to mona ba docteur mais bango baza servir te mobali nyonso kolinga te ke kaka za bomengo nde olinga ye enseignant eza nango ki enseignant eza te ke mutu aza na bagage intellectuel na mutu. Mais le losoka tiki qui enseigne wana akozwa na epe musala mais yonde sko ko perdre libala na yopo aza juste enseignant non ko boya te eza bolingo so bolingo et permettre au linga mutu non na quelle condition nyonso azanango okonzima e toki ndenge ba jeune fille balobi na miko ya KNB donc mais ça za lokola mobali nyonso mais ce qui l'état atie ba disponibilité to ba moyen pour na bango ekozala malamu mingi parce que musala na bango eza vraiment musala ya lokumu Kinshasa et l'équipe partout.
Na Kinshasa soki mutu azosala mabe bato bamonaka yango kaka mabe mpe bapesaka ye kombo me mutu asali mpe malamu bakopesa ye kombo yango tolingi toyeba attitude nini mutu akoki kovivre nango mpo azala bien na bato. tosali constat ke bato mingi na bakartier tovandaka mutu soki aesika na quartier aza gentil makasi na nsima ya gentillesse na ye wana omona bato mosusu babambi ekombo mutu mosusu mpe soki aza kanda omona na se bakanda na ye wana bato mosusu bazwi basurnomme yango tongi toyeba mutu mpo azala na bato bien attitude na ye fo ezala ndenge nini na quartier bali kolandela vie privé ya mutu olie nini olati nini oza ndenge nini sikoyo façon nga na comportement na ngai na invitaki nazanga moko poso opesi bonjour ngambo opesi bonjour te ngambo c'est mieux tolanki kaka na ntongo na moni yo eleki nanga sekele mosusu likamo basala wana yango moto esepelisa kote yango moto epia okanda po na bakartier mosusu mpe so okoti omona balandela vino balingi bayeba vino makasi mobali na aza nani asalaka wapi yo moko osalaka nani osalaka nini bovivre ndenge nini bana batangaka wapi bozaka ndenge nini siko somoni bila msupu makambo wana ke na vini ovandi be quartier ovandi baolandela makambo nao ozapele msu na esengo te okipe okiti bakolobe te mutu mabe mais kozala gentil koleka te kozala mpe mabe koleka te okopere koto oyo obongisi mais eloko eleki nyonso esengeli kosoigne barelation na kati na quartier mutu nyonso ozomona ye keno azali moninga na ngai ata oyoki likambo kosilika ebongisaka te mpe koseka ebele mpe efutaka te nzoka nde bakoma koopere bamaladi ebele ya misu na cabinet ya Dr Dieudonné Ngolo. Parce que lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibroblastique au niveau de la rétine, lorsqu'il y a des néovaisseaux, lorsqu'il y a un décollement de la rétine, lorsqu'il y a un glaucome néovasculaire, ce n'est plus un traitement médical. On fait maintenant une chirurgie. La chirurgie a lieu lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibreuse au niveau de la rétine. Et c'est cette chirurgie-là, nous la faisons fort heureusement maintenant dans notre pays. C'était un calvaire pour nous dans le temps, il y a quelques années. Mais ici chez nous maintenant, nous arrivons à faire la chirurgie au niveau de la rétine. La chirurgie, c'est ce que nous appelons très souvent chez le diabétique. Lorsqu'il fait une rétinopathie diabétique proliférante, nous faisons la vitrectomie. Alors la chirurgie que nous faisons, c'est celle qu'on fait partout ailleurs. Vous avez l'appareil qui est là, l'appareil qu'on utilise pour faire la chirurgie. Et cette chirurgie, comme c'est une chirurgie qui est quand même lourde, nous utilisons les cassettes. Ceci, c'est la cassette qu'on utilise pour faire des vitrectomies. Et pour une personne, une cassette pour une personne, nous utilisons beaucoup d'autres éléments. Nous avons par exemple le gaz que nous utilisons le laser, endo-laser que nous utilisons pour lorsqu'on doit faire une vitrectomie. Nous avons différentes sondes que nous utilisons, les fragmatomes, les différentes aiguilles. Nous avons des bleus que nous utilisons de temps à autre, l'infracyanide que nous utilisons. Nous utilisons bien sûr des viscolastiques. Hein, ceci on utilise pour le tamponnement rétinien. Donc il y a beaucoup, ça demande beaucoup de matériel. Et c'est pour cette raison que nous demandons toujours à nos patients de se faire examiner par l'ophtalmologue et qu'on puisse éviter d'arriver à ce stade de rétinopathie diabétique proliférante. Force One unique représentant ya 13 compagnie aza côté kamituka bokende kopona na site na bango surtout que paiement eza kofuta ndambu.
Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la NAPI, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Donc sololi na bandeko na biso ya ba mongo na ya batete la ba yebisa biso pourquoi na matanga ya ba mongo batete la bayaka kosala désordre et même na ba pa batete la soki matanga ezali ba mongo pe ba créaka désordre. Magazine Ken Beto za na commune ya Kinshasa précisément na quartier Ngwaka pona kosona bandeko na biso ya ba mongo na ya batete la. Bebisa biso pourquoi ceux qui mongo akufi batete la bayaka kosenga mande bayaka vraiment na pression baye batie makelele ndenge moko pe et pas batete la ceux qui mutete la kufi omona mongo aye ya ontongi to yeba elo nini sala ka bongo nini renisa bon po bafuta na ba droit ceux qui moko akufi na ba ekolo ala mibale tous la réponse est pas ba mongo na batete la bon to yeba nini sangisa bango obuluté ndenge ya coutume na biso ke soki ndekono akufi il faut oya hein oya sikoyo ko participer na matanga ndoto ba kesu mutakufi oyo na drana oyo ko pesa omoni ke so mutete akufi mongo ifa koma na place wana po baza famille baza bandeko yana leki kibonoke ya kokoma ndenge nini toza ya na leki obotama 3 mtetela mongo lokele mtetela aza yaya mongo aza deuxième lokele aza troisième soki moko ye motetela azwi likambo fo mongo azala wana soki mongo akufi fo motetela ye akopesa makambo akoki meme kodeside ke lelo ebembe ekende na cimetière te okende te abi elala soki alobiki elala ekolala eza bokoko neti ngai ndenge nazali motetela esika nyonso nakotambola soki nakutani na mongo nakolobake nabiki nakutani na ndeko na ngai ata soki nakei na Équateur ata nakei na kote ya mai ndombe kote ya bankundo nakosantiri ke naza na maboko ya bandeko na ngai boyoki ndenge bamongo na batete la baexplike balobi eloko nini esangisa bango epuis bazaka banoko te baza nde yaya na leki moto aza noko eza lokele mpo lokele azalaki mwasi epuis mongo soki azwi mwasi ya motetela aza na droit ya kobunda te ya kofunda ye te mpo ekosala eloko te beta kara epuis mongo mpe balakela ye parceke ye mosala ezali kozwa basi ya baninga mwasi ya batetela yango wana balakela mongo akotikala kaka kozala bandumba ndenge bandeko na biso bauti koexplike alors makambo ya batetela na bamongo na balokele tokotaka te parceke baza banoko eza ndenge ya coutume na bango Kinshasa eleki partout. FC Renaissance na Vita Club kobeta lobi le 16 octobre yango bakino bapesi ba point de vue na bango pe basengi gouvernement na biso a renforcer sécurité pour éviter le pur ezala na match. ebele bazo profiter basaba n'importe comment na batandeti batie ba match ba na ba 18h30 wana ti sila ka batu bazwa ba transport bazonga na bandaku ezopesa pasi batu mususu ya mabe baza déjà na kati ya batu ebele wana ba profiter basaba n'importe comment mais ikosenga ba renforcer sécurité basoda baza ebele esenga batia basoda bazala wana na sécurité batu koya na bango pe kozonga na bango bazonga calmement na bandaku na bango poso kote na stade comme na stade muna pe ba mettre pe ba na kati ba kolo stade ba na kati donc ezaka folomba solombi te
tozana tembe. Mais là au moins on sengaka na gouvernement na biso ba bakisa moi sécurité quoi. Na stade déjà bien mais ko bima ya bato na stade nde ezozala mwa mabe ba renforcer suna lumière quoi. Libanda stade wa lumière ezate. Lumière ezate donc. Boyoki ndenge kimia moko na moko lobi alors misusu ba lobi ke ba préférer na bango kotala match car na ndako pona ko éviter na ba désordre et à kozwaye après avoir kotala match misusu pe ba obakinda ka ba lobi ke sécurité za air ya kokota mais air ya kobima en tout cas insécurité zo za makasi wana ba soda ba panzani bazali soute pona ko surveiller bango parce que ba misusu ba ya na stade wana mtu aye na téléphone na epo na ambiance wana zo mikanga ba photo mais air ya kobima faut bima pe na téléphone na ye pona ko mona ba image ya sala ki na stade mais libanda kuna kulu en tout cas essayer ko renforcer sécurité ndenge bo contrôler ki batu air ba kota ki bazala pe bien surveiller tant on ba robima Kinshasa et l'équipe partout. La discipline que nous pratiquons est appelée karaté, mais qui est un style Shotokan, le karaté Shotokan. Certes, il y a beaucoup de disciplines des arts martiaux. Vous qui êtes des débutants, ce soir, nous allons vous apprendre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baco, je change de côté, au sort. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo. Tobanda actu Facebook ya lelo na accrochage entre FARDC et les hommes armés inconnus. Lance-roquette dans une école, un enseignant et une élève ont trouvé la mort. Plusieurs blessés. Actualité.cd à l'obéli 4 morts et que FARDC azalaki face yaba mai mai. Président Yasseni Corneille Nanga ayamamaki le 14 octobre 2016 na département d'État américain pendant 1 heure. Président Yasseni a discuté ba enjeu ba élection pour la Kolobake. Calendrier électoral est kozala publié juste après ba conclusion et dialogue politique. Il a souligné que l'élection est se tenir le plus rapidement possible. Basolo lipe pour la possibilité de modifier la loi électorale pour réduire coût ya ba élection. Sondage sur Mutuni na koki ko kumbe la primature na Twitter. Moïse Katumbi balobi aza na 20%, Vital Kamerhe 63% pe Etienne Tshisekedi aza na 17%. 365 arrive depuis 2 jours et kangi ba réseaux sociaux nyonso. Message lancé na magazine KNB oza ko susciter ba doute makasi na mitu ya bato. Baye bisabiso nanu soki eza nini. Retirada album ya Héritier Watanabe, premier album ya carrière d'honneur ekobima le 10 novembre 2016. Tokanisaki eza vusi te kasi ya solo. Mais déjà na terrain nzembo ya BM et kangi makasi na banganda nyonso ya Kinshasa. Dostal Chikanda Chéri à Kotorchoné Arnold Ilonga Fesa Kitima Julia Balobo Mana Motema Hélène na bataille Henri Bekabaï Aboli Mwele Lisinga Vite à Renaissance et Koyinda lobby le notable Jimmy Mukendi a lobby que avec Roux, Zadio, Sissoko, Mili Monaterrain, ce n'est pas du poison, ça c'est de l'explosion. Actu Facebook oyo, tu n'as qu'à forcer Zata parce que Zobi Msabango Kala, vraiment Kala Makasi. Kinshasa et l'équipe partout.
Merci na attention pe fidélité bozo le mate kopesa biso tokutani na édition ya lobby ya Sari Vimamba na ba chaîne partenaire na biso pe bobo sonante ke Kinshasa et l'équipe.